scène. OK. Yawana toka da singa string boyanal. Boyanal pardon. Boyanal de singa soutien. Tantine Linda na tawana na moni pululu azaki na moto makasi. Pourquoi pas au koma pululu? Hein? Pululu na kombo moko boye. Ah oui, na moni singa string et koti pardon. Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bikaya Kontela. Bonjour et bon après-midi à tous les abonnés de VMAK TV. Bon dia, boa tarde, bon nuit. Et je dépendre Nathan au Bino Morolande la interview na Bino. Ya Bino yo votre humble présentatrice Maman Vérité Maquée, c'est la polyvalente Niki. 4 fois maman bakopé sans ambe raison. Vraiment micro na biso ya VMAK TV et zo tambola kaka ndenge mesana ko tambola lelo toza pitoza ana Marthe na nganda Donna Monica. Mbote be na maître Noko Jidoka Luyalo. Notre oncle Jidoka Luyalo vraiment bambote belé mbote nanga na Vivi Menga grâce lelo micro na biso ezawa pito yambi artiste na biso international oyo bauti Zaire Congo RDC lelo baza na biso awa na kati ya Angola na yambi personnalité pe na yambi personnage na kati ya plateau na ngai eza na surprise te toza awa na Tantine Linda na personnage pe na zana awa na Brifi la merveille na personnalité sans plus tarder nazo présenter bino invité na ngai ya poko lelo boa tarde Brifi la merveille. Boa tarde sim, boa tarde bana ya Luanda, boa tarde na bana Turquie, boa tarde na bana Gisasa, boa tarde partout dans le monde bazo balanda Tantine Linda Kardashian et puis surtout émission na yo et puis boa tarde na vina nga Dijo Makengo, boa tarde et boa tarde na ya Laurent Sokoko le pétrolier et Nogo Jidoka Luyalo le tarde boss de boss Scarpa homo de ponta mpota na kati ya Lunda on est ensemble à dire que boa tarde na bino nyonso na grand-père Dijo Makengo wana penza de tous les temps vraiment naza andeka na ebisi bino naza na Brifi la merveille na personnalité pe naza awa na Tantine Linda na personnage Tantine Linda boni kaka santé na yo pe boni so passer ba séjour na yo na kata mboka na biso Angola précisément na capitale ya Luanda. Ouais, bon bah séjour les gars très bien depuis dimanche et plaisir na ngeza ba ma copine na ngande ba etala ngale na rep ba ma copine do ba ya o na obwa bango kala mingi tse pour lelo niveau ba ko se Tantine Linda ma copine la bango donc loin des les gars très bien et toyaki na compte à Louche d'or production ya Noko Jidoka Luyalo na PC ba merci belé toza on a Micho Bozo toza na bienvenue succès bonioma bana poto balingara et puis nga moko Tantine Linda naza awa donc voilà. Merci beaucoup Tantine Linda na monoli nazo mona ndie bazo ganga ya solo olinga miminge pa ba fan na yo tolingi toyebaka Tantine Linda auti wapi kombo wana Tantine Linda eza baptisé par nani maître ni na baptisé na kombo Tantine Linda et puis Tantine Linda auti wapi nazo le Brifi la merveille Tantine Linda auti wapi Tantine Linda ezali fruit à travail et outil na kati ya Brifeta qui est un artiste polyvalent fruit il y a trop la maman il y a maman baloso mokine madère fruit topé résultat il y a effort na ba courage il y a ba enenga na kuta na musala ba yambanga tale ko diko sala mais sengi ba orienté yo pour ko bimisa ba oyo zanango la pesi merci na président na maman baloso mbosika za États-Unis queen madère la reine d'Angleterre la pesi merci na venanga Dijo Makengo na kata Luanda ya Dijo Makengo yo yebi les grands maîtres Makinzo wa yebi kao debout le roi voilà mena mutsunanga et puis izaka ke natalaki ndenge vitesse sagesse okende ndenge makambo ezokendele fallait ba variation ezala no mona bimisi de le jour wana esali be lelo ke ba copine na ngai ya Gabi ba makopa na nga bazali awa et puis na pesi ba makopi na ngai tout baza awa na minute oyo wana baza bena batu na nga tala osali eloko simbi bato ya yone siko na réplique concerté
mais bato déjà bazosepela napesi ridi wana ma copine na nga mais Brifi la merveille non to komi na tanti linda te na mono bandi ko teta bango non to beti mission etala maka fona longola bango soki etala maka na boka bato po inutile na boki donc Gabi bambote belé et puis Daniela da Silva Yafa Fabrice bambote na bango et puis Chaniel balosako na bango voilà quoi. Merci beaucoup balosako na bango mais tanti linda tango yo komi tanti linda na tawana na moni pululu azaki na moto makasi pourquoi pas au koma pululu hein pululu na kombo moko boye o incarner rôle déjà ezala tanti linda le lelenga na salelaka d'abord bato mingi bakanisa ndeti ke Brifi a joué un rôle à PD. Alors on a joué à PD, on a joué à moi si jeune fille tanti linda moi na maman balosombo parce que maman o aboti ngamba balosombo aza PD tali maman balosombo my grand maman qui koso motoke mboa maman mokondo ozomona donc nga sikoyo na ye na idéologie na nga ya sika o esali ke kangi tanti linda na takakano vous comprenez donc nga ke na ngonengwa na Kardasha ozomona ndeka na otobwaka batu na nga na kobwaka bango lisusu ba makopine nga baza ba bayeka ba yindisa pona nga voilà. Merci beaucoup ba makopine bayeka ba yindisa balobi lelo ba yena yar donc lelo ça ko yinda pocha maman vérité maquillée c'est la polyvalente 4 fois maman et que ne vidité ba makopine a Brifi la merveille à tanti Lindon baza awa nga na motel muta kofuta sute bango ba kofuta hotel ozo imaginer bon ezande bon donc c'est que ça ko yinda tanti Linda na yebi na ba groupe ebele oto yebi na Kishasa na kotanga ba kombote pona respect ba groupe wana mon artiste moko zaki na groupe on attend encore banzo mona na sali moi kombo alongwene na groupe wana kuna yaki pe alongwene na groupe mais depuis na zoye ba Brifi la merveille ti akoma tanti Linda na groupe la mama ozo yumela ka wana secret zanini na mono futa makabie si la maman Mbalio Sombo appelé bandaku secret zanini pe yumela toujours na groupe la mama. Bon, secret Zali, fidélité d'abord, même étant à Libala, même étant à Love, même étant à Moussala, ils sont importants au bénéficier. On a 26 ans. Père Nanga, Zala, j'avais mon terme à Benanga. Abimisa Ganga, te pona vanda boîte à la Ganga. Mais Abimisa Ganga, il faut amon, appena sala, on a eu sala. Pour appena Bimisa, ba on a zana, on a battu Moussous. Lelo. Qui linda qui Brifi et boti mbonda sokumaye na musique désormais bato ba mo mesana comédie na musique comédie musicale donc cela veut dire na umeli parce que expérience na makambo ba succès o ba mama balosombo sali trio wana ya ngadia diama pe asona na président mangona mama balosombo na comédie mo sala ngote donc alors ngala utisiko na kati ya maboko wana makila wana minzoto la mama chic choc yango mona bimiso na zanango bango ba umelaka bipai bazalaka ngo baza o bazali ezalaki ka faiza na ningo wana mutuna mutana na pekisi bato balonga longwa te ba départ pesa na ba réalité belé bato so balonga longwa mais na tenir rigueur na bango tenga na fidèle toujours na père nanga na troupe nanga mais na groupe nanga pe ya musique mbonda sukumae mais au sala pe groupe na yo moko en dehors groupe la mama théâtre tekaka ya musique ya théâtre na salité mais na sauf que na tourna ka babilo nanga et go permettre que na sa responsable na vivre ka ndenge za la inspiration monsieur de tanga et bien même l'angola na yebo na tourner pas ma kingo za de tourner le lobby voilà. Ok, merci beaucoup Brifi la merveille na moni tozo kende bien ozara toujours ne sengo ya rozala mwana ya maman Mbalio Sombo ya Freddy bambote siko za na state Brifi la merveille ba fan ba Orlando partout dans le monde tolongoli groupe la mama na ba groupe nyonso yo yebe zo sala pe bazo sala pe poki na bango moi succès zali soki balobi Brifi la merveille longola pe na groupe la mama oko sepeloza na groupe ni désolé parce que yalo zo bisa faire rigola woko dans le groupe ni des exemples mais aussi mate pour netinga eza okay te na niveau nanga na yo moko no yebi netinga na niveau ko dans le groupe amuto na niveau nanga pena ko sala pe mwana po ba mikolo wana pe bazali solo là un peu de giteti muke na génération nanga ba présent ba ko sala ba massa tout consort ba faut pas avoir respect mais bango ba yebi ba benga président babenga ngai o babenga nga eza orgueil te na level nanga na nkombo na nango nokota banani
t'es pas président Saï, président président Abisso, donc on a président Saï, président Phénomène. Là on a respect na bango. Le roi des rires, Phénomène et Sobé, Saï, patron de tous les artistes comédiens. Respect. Papa Maswako. Ah, on a masalangati. Mais bon, na maswako yemoka kolota jamais na vie na yege ngai na kota pa na ye ata na ndoto ago penser à tate. C'est ça. Mais yemoka yebama. Donc, c'est-à-dire je respecte mon jeune frère. Mais bayebi ke briefé zanan. Ozo comprendre. Biso ya bata polémique té. Soyo bo tanga na kilelo na nenga muziki bave maloba ba wemba balwambo bazali bave kwedi bazali ba tout oui na génération Kofi Olomide ba pasai sada on parle ba comédien otali phénomène héros waza fait le roi des rois oban mais so na ba génération banini nga déjà yo moko yebi tout le monde sait que c'est Goga so ko tali bela ba nga wat yesa ngai est-ce wat ko la mutu wana penando solo li na bano sur tous les plans. OK. Na nenga combo, na level, na quoi ba relation, na bakar, na vitesse. Rien à voir. Rien à voir. Ngana zalaka, omoni bato ngana boka ka bango, na liaka na bango na vanda na bango. Na kata ngola bato mususu bamoni bamona ba Laurent Sokoko bamona été. Bamoni veka mikolo sur les réseaux sociaux bani. Yo kayeka pa boke tu pré. Bango te ngande kolo Laurent Sokoko ba tout ba na sima. Ça va. Ozomona. Ya Laurent Sokoko bambo te belé na zalaka na ba le grand déclarant na kati ya Luanda o mokili mobimbe yedi pe Luanda yedi azarmi balete. Pablo Kin, le grand déclarant na peso mote boss amboke siko zali Pablo Kin. Esika zali na madame na ye mama ya bana ma copine ngai. Na pesi mote na Lunda. Scarpa homo de ponte à ponte à la rate à Lunda les grades diamantifères moto so mara diamant pour se retrouver. Na zala ba vina nga Alex Fumus. Baniko Kai le formateur de boss. Ok, merci beaucoup pour la merveille. Azakana bango nyonso siko na plateau nanga nazomona siko Tantine Lindon. Tantine Lindon na lingi bateau nyonso bazolando na Amérique na zina Océanie, Afrique na Europe ba comprendre peut-être que na plateau ya VMAC TV tozana Tantine Linda. Nanenga mabete nena za awa nazo banda studio pe d'ailleurs faut boyeba. Inspiration mo linga la douche na salle de bain. Donc inspiration moko elinga lelo elinga muto abimisa nazo bimisa loka sika na Luanda nde naza makamba boye na oboya mibali bakabaka tete oboya oyo bapesa katete oboya oyo bakabaka na ondimba mama kolisesa ozaenda na mabore ozombran zeli loko moko zoya enakoboka bato tu mais ezakake mibali makamba boye na oboya makamba boye to oboya mibali bakabaka te to oboya makamba boye yango nazoboya mibali bakabaka te yango nazoboya oyo bakabaka na ondima mama angolano kolisensa ozaenda angolano na mabore angolano nakota na marte zombren. Merci beaucoup, Bouffy la merveille. Namoni ba makopa no baza na lingi po namoni présence à makopa moko soki azana bo beta mo loko mo ya bien na scène. Makopi na ngai ba makopa. OK. Ya wana toka da singa boyanal. Boyanal pardon. Boyanal de serrer singa soutien. Namoni déjà bazoya ba téléspectateurs ou téléspectatrices nyonso bolanda biso et Kiri Katastring bazana biso na plateau vraiment yaga tozana Ridi toana Daniela toana Yafa Fabrice et puis tozana Salamala ma copine et moi-même c'est de nous ma copine et nous mais ça monte là-bas la Luanda la personne monte ma classe dans la Luanda bana ngola nous toi pena joue tout la live for bon ah oui quand même na moni singa string et koti pardon il faut pas bon
pesa ba copine à Luanda mbote voilà avec Nandega Luanda na Tati Linda Salika Barbara l'autre la bien c'est ba joli bijou Tati na Linda ya ba foi voilà kitoko. Ok, merci beaucoup. biso ya bato tozalaka na bango tu bayeba tala na bite babulenga mpe na makambo na bango bonga na ni herbivore wana ba original na pirate na bango mingi baza gentil puis voilà basolaka bien vraiment tozala bienvenu succès azali awa micho bozaza nayebi ke makambo ebele ezali place tout okozala boko accompagner biso bokozala esala bien. Tanti Linda Bosa a pendant combien de jours ba séjour on a bino pe concert Robert eza jour ni ba spectacle de ça la combien de gens ba tout déjà samedi oyo to na Marakana batubaya na Marakana spectacle eza wana 1000 kwanza seulement donc na bisi bino déjà bozala wana 12h makambe bandi 15h to koti to mani makambe donc na Marakana makambe ezali boya wana 1000 kwanza Tanti Linda losa ko événement eza wana et puis Micho Bozo devenu succès boya na Marakana tebisi bino samedi événement eza wana boya ebele na 1000 kwanza makambe ali à part Marakana pesa ba programme ça ebele to pesa bino ba lunde ezali ba ebele ngala za pour quelques jours baninga mso ba continuer makambe ndenge ya la. OK, merci beaucoup na sepeli pena pona zubino a pied levé boza déjà na musala bo sala to ko kende pena batan ebele te lilo basuko ko zani pona bato ba Olanda yo esikani po boza ba fan ebele anamboka soki balingi batala yo ba mona yo tam susu mo eloko simbo tenge na bandela ki na filo lumingo aigle jaune na Belgique voilà ba fanatiki ba sebele ba déjà que ba partout to kozala ba koyeba biso to lobelaka makambo eza déjà calé tout ça pour na événement côté makambo kozala oyeba o informer bango. Merci beaucoup na pesi mote na ngai na belle Willy le Gabonais toujours na pesi mote na ngai na Scarpa au de ponta ponta na kati ya Lunda ya Laurent Sokoko le pétrolier na pesi mote na Noko Judoka ya Lulu Judo ya Laurent Sokoko yebi et puis yemoko le grand déclarant Pablo Kin bisous bye. Tete Thérèse en Allemagne na peso ba mote belé. Ya di jo makengo papa makinzo. Combien de fois ya di jo lingi ya na ngai après ba to mote be na po baza ba tonga na noraka. Ya di jo s'il vous plaît. Bato ba mo origine ya bato ba salanga. Ya di jo s'il vous plaît ka bena boive nanga. Soit ki makasi boye mais ba kompa ba makengo. Toto ma bena akulutu na ngai azana ngula me bango nde pena bapesa nga chance ngai naza fruit na bango star mboka fruit na bango elongola ngelo ndezo na ndima ba vieux c'est ça bango nde ba matsanga na scène na la mama bango nde bapesa nga jouer 4 tableaux aotanga ba 3 tableaux ponga ba yebanga ba vieux wana bazigura basundiata te bazigura ba longwe mais même moral bango to ba la mama. Mais ma fille, merci Daniel de vous saluer pour nous. Oh, mobile ambali osombo la parole tout via salamo tala. Il y a deux rôles Simba. Oui. Yena mama le somona sai sali bala ba mongo. Oh donc voilà. Il y a dit je m'en mote ça la bien. Il y a merci quand ndenge zalaka na ko kana nga olobate. Donc il préfère le belinga. Donc na baye banso balinga briefi. Donc na pena za derrière bango. Donc mbote. Mbote gaga. Merci beaucoup Ovi. Papa, yes go. Omoni ndenge sudia tatsaka nzete na munoko. Azwa pana ye. Aido jango utako. Oyo lobaka. Mama na bana na sako loba. Oyo nini liboko. Ye wana. Daga. Ye. Ndoki na scène. Oh mona ba vieux même ba comédien bana rata mboko fo ba paka bazale sala ka bien. Masala ngai star. Oh bakoro mboka mboka la mboka ezala batu nango namoni plateau na ngai India bakoro mboka ka ndenge ezalaka peko na hotel Luanda ka makambo voilà donc salinga bien ba ko tala bandeko na bango baza bene belé salinga bien na moni leki ya hilaire donc aza wana makambo eza kitoko star Chérif vient awa tanti Linda na ayindisi plateau
tondia ezofimba kaka se kofimba bango tozomona baartiste bastar tala niveau nzoto tala nzoto eloko mbula oyo voilà donc makambo ezali blagi te toala chaleur baza wana nde nalobaki donc toyebena équipe complet bango baza bastar na biso bazalaka awa bandeko na biso voilà tozala broli tuse baza wana donc voilà toujours en famille merci vraiment namoni bolingo ezali bandeko na biso bauti musika boyambi ezala vraiment bayambi bango comme il faut vraiment bambote ebele na bino nyonso bolandi oyo ezalaki nango kaka boyambi toyambi baartiste na biso na mwa lisolo mokie po tozwi apui levier donc tomoi déjà ke musique ezobeta kala te bazobanda donc mbula makasi ezobeta tobengisi bino na marakana samedi sefalta na marakana bamakopa awa na yambi tanti linga na memingamba bamakopa bedike na banda studio eloka studio biba komo na kolisensa na sala studio awa yotono bezali makamba boye to boya makamba boye to boya mibali baka te to boya hoyo baka to linga ya kolisensa angolano obrigado angolano kolisensa samedi na marakana balobi na après midi na 15h toza na biso nyonso bato nyonso balingaka Micho Bozo, bato nyonso balingaka Tanti Linda, bato nyonso balingaka El Luanda de Navigateur. Toza wana na Marakana samedi na 15h. Donc tobengisi bino na moya, toza na moya ce soir, on est là. Non, on doit entrer 1000 kwanza seulement. Toza 5 militaires, 13 militaires, 1000 kwanza seulement. À partir de 15h, boza wana bomona Tanti Linda, Micho Bozo, bomona tout le monde. Sans oublier, toza wana na Navigateur Air Luanda. Ok, ça va, merci beaucoup à Bambote Belé, Vivi Meng.
Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya côté la vérité. Ouzei qui salou.